to tchaki yango na mois passé, mais to lobara toujours que souci na biso ezalara nde ba client na biso basomba. Yango to sola toujours na ba propriétaire ba mbongo oyo bozo proposer biso tozo lobana bango et tozo solola po ko kitisa prix. Donc tozo ngisi lupango oyo pambate parce que prix na yango et kiti ndambo. Donc voilà un peu lupango oyo nde to lobaki awa toza na commune ya Nsele na Daipen, donc na sima ya kan Daipen bandako bodomo na wana eza place ba chinois bavandi na Daipen. Donc lupango na biso eza tellement vaste, eza deux parcelles esangana. Mais possibilité pe ya koteka yango par deux ezali, possibilité pe soki muta monani azwa nyonso azwi nyonso. Donc lupango na biso bozomona ba construction na ndenge ezali tozongi lupango na biso ebani eza quartier moko teke oyo ba quartier moko boye eza soki pe ndenge non awa courant ezali mutuka tina kata lupango, donc maram nyonso awa eza kitoko. Donc toza vraiment na terrain moko ya bien, eza 15 mètres sur 30 sur 24 na bandeli, donc ato tambola na kata terrain en attendant to beta masolo to tambola besoin étudier terrain ndenge ezali soki érosion tout ça awa érosion ezala raté. Donc kolongwa place ko to telemi okay ti na suka, donc limite bandi awa okay ti na suka lupango kuna eto pesa biso 24 mètres et na 24 mètres wana na ndenga longueur na largeur awa ko banda place na telemi awa ti koleka agent la biso ska telemi